Nazalina esengo ya kopesa bino basango na bino olokote alingala boningaka mingi babengi ngonga ebeti ya mokolo ya mercredi 4 octobre 2023 si momo ngonga mokende bozui bolayi bo basango. Tofongola na politique pona koloba ete tata mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki inauguration ya ba école nyonso oyo etongami na cadre ya programme ya développement ya 145 territoires na province ya Haut-Katanga uta école Akilide na territoire ya Kasumeno. Pires Pembele azalaki wana boyo kanengi ngonga ebetani. Après ça qui Clémoko lokola symbole na ba responsable ya école oyo. Boyende tata mokonzi école Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki inauguration ya école primaire Akilide na territoire ya Kasumelo na province ya Haut-Katanga. Oyo etongama na cadre ya programme ya développement local ya 145 territoires. Tata mokonzi oyo azalaki accompagné na premier ministre ya plan pe bakonzi mususu ya ekolo bakotisaki bana na basale de classe oyo ezali bongo équipé pe uti kotonga masika. Tata mokonzi asepelaki makasi na mosala oyo esalami kuna pe atalisaki na bana kelasi ete esengeli na bango ba bénéficier na ba richesse oyo Congo démocratique ezali na yango na kotangaka na ba conditions ya malamu. Boyo Kangonga. Vous avez un beau pays, un pays riche et vous devez profiter de cette richesse. Et nous on va tout faire pour que les enfants, tous les jeunes du Congo puissent profiter des richesses de leur pays, étudier dans événement oyo ya inauguration ya EP Akili 2 et pas ya tata mokonzi etalisi inauguration ya ba école nyonso oyo etongama na cadre ya programme ya développement local ya 145 territoires na ndambo oyo ya école Congo démocratique. Pona kusukisa tata mokonzi akomaki message moko na tableau. Ngonga ebeti. Opposant congolais Martin Fayulu Madidi, président du parti politique SID, a aussi déposé candidature naye mokolo ya mercredi 4 octobre 2023 na centrale électorale lokola candidat à la présidentielle na élection il y a décembre 2023 Mifikana abeti ngombe. Accompagné d'une forte délégation ba militant ya parti na yepe ba militaire ba parti mosusu ya plateforme la Muka, Martin Fayulu Madidi, président national ya parti politique SID, pe moko ya ba leader ya coalition la Muka akende ki ko déposer candidature na ye na présidentielle ya décembre 2023 mokola mercredi 4 octobre 2023 na commission électorale nationale indépendante na Bokuse Ezwami na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe. Opposant congolais Martin Fayulu na Bobiminaye atalisi maye oyo alobi na président ya centrale électorale Denis Kadima ete processus électoral oyo ezali ya peuple ya ye to pe ya senité bongo surtout na maye matali ba résultat atalisi na ye ete bayi ba résultat ya peuple te sengeli surveillance makasi ezala bongo résultat yango bureau de vote par bureau de vote boyo kayendenge ya biti ngonga pour qu'on définisse les règles du jeu et qu'on les comprenne. J'ai évoqué l'article 47.3 et 47.5. J'ai dit au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que dans l'opération d'octroi des duplicata, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner des exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont partis sur 10 personnes. Il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait de nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicata, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Donc il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc, je dis au président de la CENI qu'il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CENI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus de parties prenantes, donc il faut qu'il se ravise. Sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas de voler la victoire du peuple. C'est pour cela, je lui ai dit, il a fait quelque chose. Il a dit que les résultats seront
publier bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est dans la loi. Les résultats doivent être proclamés. Et comme ça, les gens à qui on aura donné des machines chez eux, des gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs, des électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas transférer le résultat dans les serveurs. Ndenge kaka balobaka na compétition nyonso que le meilleur gagne. Ngonga ebiti. Kaka na mamatali processus électoral esengeli bosimba ete ba représentant ya Moïse Katumbi bazonga kili susu mokolo ya mercredi 4 octobre 2023 na siège ya Seni oyo ezomi bongo na commune ya Gombe pona kokotisa candidature ya président ya Ensemble pour la République na kopesaka ba dossier originaux ya oyo e tikalaki pena tope oyo esengamaki na bobimi na bango nde porte-parole ya Ensemble pour la République mona mboka Hervé Diakese a Betingo Ngabou et à Saraki déclaration. Déclaration de l'Ensemble pour la République à l'occasion du dépôt de la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en séjour historique, mercredi 4 octobre 2023, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement sa candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi va s'adresser au peuple congolais pour lui faire connaître sa profession de foi et les motivations profondes de sa candidature. Je vous remercie. Sima na ye ko annoncer candidature na ye na élection présidentielle prix Nobel de la paix Dr Denis Mukwege nde mokolo ya mardi 3 octobre 2023 akendaki ko déposer candidature na ye na bureau ya Seni na commune ya Gombe en bonne et due forme. Aujourd'hui, nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais vivent dans des conditions inhumaines. Je crois que ce n'est plus tolérable que en fait, le Congo puisse être toujours la source du développement de notre planète, en commençant par les véhicules, les pneus avec les caoutchoucs. Nous avions perdu 10 millions de personnes, et après la bombe atomique, c'est l'uranium congolais qui a été utilisé. Le développement électronique, c'est le coltan congolais, et demain, ça sera le cobalt congolais pour la transition énergétique. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus continuer à rester indifférents et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources en nous privant de tout. Le Congolais a toujours répondu absent par rapport à tous ces développements. C'est urgent aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses, mettre tout simplement les Congolais en orbite pour qu'ils soient les gestionnaires de ces biens. Ngonga Ebeti.
tokatisa na ngambo ya justice mpona koloba ete verdict ekwei na procès ya tuerie ya badepte ya secte wazalendo. Komanda ya garde républicaine ya Goma azwi bongo peine de mort. 4 mapinga mosusu bazwi bongo 10 ans de prison pe balongoli bango na kati ya armée pe moko azali akite. Bongo gouverneur militaire Constant Ndima oyo azalaki bongo rappelé na Kinshasa ye azali blanchi. Piris Pembele azongi lisusu mpona kobetisa ngoma. Ba mapinga oyo bazalaki kosamba na cour militaire ya Goma na dossier ya liwa ya ba adepte ya secte wazalendo oyo salemaka le 30 août 2023 na Goma bauti koyeba bongo ba sorto pe bitumbu na bango na audience oyo salemaki mokolo ya lundi 2 octobre 2023 kaka na Goma. Colonel Mikombe Mike, commandant ya unité ya garde républicaine na Nord Kivu, ye auti kozwa etumbu ya condamnation à mort. Boyo Kango. Pour le prévenu Kalamba Mikombe Mike, à la peine de mort pour meurtre, à la peine de mort pour tentative de meurtre, à la servitude pénale à perpétuité pour destruction d'armement à l'usage des forces armées, en application de l'article 7 du Code pénal militaire, en concours de plusieurs infractions, prononce une seule peine, la plus forte soit la peine de mort. Prononce, à titre de peine complémentaire, sa destitution des forces armées de la République démocratique du Congo. Lieutenant-colonel Baouti Donatien azali bongo akite. Elongo na soldat moko ya deuxième classe. Bongo, 4 soldats mosusu ya deuxième classe, bango bazui etumbu ya 10 ans de prison. Pe ba longoli bango na molongo ya ba mapinga ya forces armées congolaises. Gouverneur militaire oyo azalaki bongo kokamba na tango ya ba événement totangi lieutenant général Constant Ndima ye azali bongo blanchi. Tonga ebeti. Na basango ya société esengeli mosimba ete bato misato bakufi na chantier moko ya bandien na commune ya Gombe na balabala ex Mongala wapi bazalaki ko décharger conteneur moko ezalaki na ba marbre bongo ba marbre yaki ko fina bango pe ba bungisaki bomoi na bango situation oyo epesaki pasi na population oyo ezalaki nzinga wana bolanda commentaire. Mercredi 4 octobre 2023, ezalaki mabe makasi na commune ya Gombe, précisément na balabala ex Mongala na chantier moko oyo ezomi kuna, ba journalier misato basili ko kufa na tango bazalaki kosala mosala ya ko décharger conteneur moko ezalaki na ba marbre. Selon ba témoin, ba journalier misato oyo bakufi ba kotaki na kati ya conteneur ko luka ko bimisa ba marbre. Lokola mutuka ezalaki ya kotengama nde ba marbre yaki kofina bango misato. L'État ya koluka solution epai ya bandeko oyo bazalaki sur place ya kolongola ka fei moko ya marbre ezalaki trop tard. Bandeko oyo bakufaki. Autorité bayaki kokoma sur place kotanga bourgmestre ya commune ya Gombe, autorité moko ya la police nationale congolaise pe basusu. Kasi anje ata moko te eyaki oyo ekoki kolongola ba marbre oyo efini bandeko oyo. Sima ya plus de 2 heures d'ita mobimba, ba ambulance mibale eyaki kokoma, nzoka nde bosenga ya ba ambulance kutu ezalaki nanu te na tango wana. Esengelaki kozala lisusu plus d'1 heure d'ita mobimba po élévateur eya kokoma. Kasi élévateur pe esimbaki te. Nde bazongaki na option ya liboso ya kobukaka ba marbre moko kino bayaki kobimisa banzoto ya bandeko oyo bakufi. Esalaki pasi kotala bengambe mibali kobungisa bomoi likolo ya mbongo moko mokie basusu baloba 18 000 francs congolais, basusu baloba 20 000 francs congolais. Kotala chantier munene boye esengeli banje ezala kasi ata anje moko te. Misala oyo machine esengeli esala batu nde bazali kosala yango na maboko. Situation oyo elelisaki batu ebele. Bakonzi ya mboka mingi ministère ya travail esengeli kolandela nanu ba condition de travail ya batu congolais azali moumbu te. Sima ya likama oyo entreprise ya bandien oyo ebandaki kosala musala ata moko te amonanaki bango nyonso tula mwisi ya zaza. Likambo oyo justice ya mboka esengeli efongola miso. Ya koyeba lisusu ezali ete corbillard oyo ezwaki banzoto pona kokende na yango na morgue ekoma na nzela boye esalaki lisusu accident selon ba information oyo ekomelaki biso. Dossier oyo ezali à suivre. Ngonga ibeti.
Bourgmestre ya commune ya Gombe Léopold Manzambi oyo ayaki esika likama esalemaki yepe azangaki te kobetsa ngonga azalaki na micro ya Patrick Lusala Bolan. Un drame ici où sur un chantier sur l'avenue Mongala à la Gombe chez nous, ils étaient en train de décharger un conteneur plein de marbre et trois personnes sont coincées pendant qu'ils étaient en train de décharger le conteneur. Alors on nous a appelé rapidement pour venir constater, voir, les choses sur le lieu. On a appelé le procureur général, le procureur est là aussi la police et la NER. Donc c'est un constat malheureux, les chantiers là ouverts, mais apparemment ils n'ont pas d'engin approprié pour décharger leurs matériaux. Ils utilisent les êtres humains et voilà la conséquence est là. On a trois on a venu Mongala on a Gombe nakati ya chantier mo ba ko sala wa mais bakola chantier batiki ba congolais ba longola biloko ba matériaux na maboko et il y a ba marbre ya kilo siko na kati wana trois ba coincé na kati ya conteneur ya moto ko di période kambona donc ko singa ba tuba ba chantier baza na ba matériel o ko longola biloko na ba musuki yi mais la ça kuna poto za na ba engin chez na Congo na maboko ndengini population ya eteni wana oyo evivaki pesani ya liwa ya ba journalier misato bango pe bazanga kite ko betisa ngonga bazalaki na micro ya Patrick Lusala Bolan. Bon ezalaki ba masama bando samsa chantier eloko wana eza plafond wana ezongeli bango na tolo plus de 3 personnes bakufi. Bon eza ba indien o ba osa musa immeuble o. Bon bakotia bango na kati bakotia bando bimisa biloko eloko tellement ezaki pe mpanzi ezongeli bango donc 3 personnes sur place likola 18 000 fois baboma bato ende oyo ezaki ba masto bazo kilo ezalaki équilibre batie côté moko siko na osala boye bakanga côté moko babalui boye yango ne kweli bango msusu asote wa msusu jefte na bina file bakufi eza ba matière na bango donc epese makasi bon matière on doit communauté ça oui peser makasi likola 10 000 likola 18 000 fois ba boma biso na Congo bende baza mutu ya mabe batebele bazoki na ba misusu babuka biso basu ba shok na mapeka tomoni vraiment bande ko mibali bakufi na mort sibit na babiloko mo ya benje ya kilo babiloko mo basasa bango toyebisa bango awa eza ba meuble ba benga ba papier quoi ya kilo pena wana bandeko bazo kitangwa wana misu na biso ekweli bango to pekisa o eza biloko ba machine ne po ya kitaka parce que to tuna ba wana ba salaire ba pesa ba 8000 francs ta bandeko ba kufi gola 8000 francs ba biloko ya kilo ba nje ba kimi bato basasa ba misala ba kimi bazali koyo ba kangi ba chambre donc gouvernement qui pega ka souci pona bandeko na biso ba cho kufa esali biso passe makasi likolo ya mbongo mobo ya mukie ta place bandeko na biso ba souffrir de marambo nyonso totika l'état azwa ba disposition na ye ya koyeba ndenge nini ya kozwa charge ya bato oyo ba kufi eloko lekiawa eza conteneur oyo ya marbre. Depuis que Banjo Teka na chantier, c'est la toute première photo mon marbre à kilo. Et loko o eza esenga kinde élévateur et élevant. Mais bazu batu loko la ba umbu. Ba même mi bali mi sa tu ba kufi batiki vi. Nicolas 20 000 francs. Ba kufi batiki vi. Et loko esengi klat e bandaki depuis lobby. Yekif na bango katana ki musapi. Les mêmes jours bakatana musapi wana mi 6 personnes bazoki zoki bakatani bapota lelo batiki bango baye musala le baye bisata bango bangulu bamatisi bana batu ti bakufi na 13h juste bango nyonso tu mutu kanon faso batiele yango mabe na kilo wana siko mambo elongwe depuis kuna kiteli talaka binganda mibali misatu puna tolo si baganga ko secours babanjo panjango depuis 13h jusqu'à présent et l'eau moko aussi la kilo eleki bande ko batiki ba vina bango lelo pona 20 000 francs moko azara tiki mwasi na zemi azwaki ndaku lobi lelo ba oki oyebisa mama na bango ki akufi au juste oza banani na mboka na biso moko kongola ko ndia komi kozwa privilège ya makasi na mboka na biso mona Congo ata bino moko eza souci makasi soki omoni totelemi boye eza passe na beleli liboso bakonzi ya mboka il faut batelemela eloko oyo
Toko bana basango ya société pona koloba ete fondation dite Moniz Fodim na Mokuse basalaki salongo na balabala Kanza wana tozomi bongo na commune ya Kimbantseke wapi basalaki curage ya caniveau pona kotia bopeto na kati ya commune na bango Boyoka ndenge chargé ya sensibilisation ya fondation Fodim Lidi ndenge asili kobetsa ngonga na micro ya Christian Makutu. Bon, biso tozali Fodim tozali na honorable Armel Lombele Moniz tozali na parti ya rep ya mwana mboka Gilwando oyo azali ministre d'aménagement toyaki awa na commune ya Kimbatseke précisément na baveni Kanza toyaki kosala mosala ya salongo awa parce que tomoni ke Kimbatseke eza abandonné nzela Kimbatseke camion moyekote eza te Kimbatseke baterase nyonso donc yango aza te badepute oyo Kimbatseke voté en 2018 basali rien basali eloko te bata assemblée provinciale bayaka bazwi bavoi na bango soit disant bana Kimbatseke basali bapaya bazwi bavoi bazwi national bazwi provinciale bake libela bazonga sote c'est pour ça tolinga tovote mwana oyo ya Kimbatseke topesa ye chance mwana oyo ya biso ya mabele oyo ya biso ya Tchangu bon population ya Kimbatseke tobunda tosoutenir Armel Ndombele ye aza ya biso aza ya makila ye aza soso ya okende te okende libela yeni aza soso de soka kei akozongela kaka biso yango cette fois-ci 2020 topesa ye chance national provincial tolondima ya zwango tozala bien actif développement Kimbatseke. Toko bana basango na biso pona koloba ete Asbel le natif de Tchangu elongo na président Gaborien Mboma bazalaki na masolo na bana ya Tchangu ya solo pona kolobela district na bango lolenge nini bakoki kosala pona corridorer lisusu image ya district na bango ba milulu yango e salemaki na planète J ezomi bongo na quartier 1 na commune ya Njili Alabamba abetima. Basanganaki lokola moto moko na planète J na quartier 1 na Njili bayi Asbel le natif de Tchangu elongo na président Gaborien Mboma na tina se moko kolobela district na bango ya monene oyo babengi Tchangu. Awa ba intervenant bazalaki mibale président Gaborien Mboma, secrétaire interfédéral adjoint INC ville ya Kinshasa en charge ya Tchangu. Puis deuxième intervenante ezalaki bongo secrétaire ya Asbel le natif de Tchangu. Le natif de Tchangu ezali lisanga oyo esangisaka ba leader nyonso oyo bazali ba natif ya Tchangu. Lisanga oyo ezali apolitique pe esangisaka tendance nyonso. Liboso ya bana ya Tchangu précisément ba candidat municipaux nyonso Gaborien Mboma ala musaki conscience na bango wapi atalisi bango ete batu ebele bakoti na mabele ya Tchangu kasi bazali ba natifité. Si mabalobelaki comment lutter contre banti valeur pour na corridorer image ya Tchangu. Nasuka ba leader nyonso ya Tchangu bayokani ko soutenir candidature ya président Gaborien Mboma na Tchangu. Boyoka ngonga. Biso bana tobotema na Tchangu. Tomeke ko réfléchir tomoni ki na 2018 to votaki bien te to votaki batu o ba botema na bona Tchangu te ba kosi biso trop de loba na Tchangu balamuki biso ba jeune mingi a moni ba jeune bazaki ba leader ba réfléchir ba bi non cette fois-ci faut mobiliser batu faut influencer batu pour que au lieu de voter kaka batu o ba oya na bango ya ibi apesi polo apesi loso apesi quoi que ce soit siko ba ya na bango tokozwa bango parce que toza batu mentalité na biso sa malamu tokoyamba mais toko voter utile toko voter bana ya Tchangu période électorale o tokoyamba ngo malamu et ko le capé malamu toko pesa d'abord priorité na ba candidat ko balia ndika na Tchangu ba melama mabulu na Tchangu ba iba difficulté ya Tchangu po bango bakoloba pona intérêt ya Tchangu na biso. Esengeli koyeba ete président Gaborien Mboma azali candidat na députation nationale na Tchangu pe candidat député provincial na Kimbatseke. Ngonga ibeti. Inane ekokile le mercredi 4 octobre 2023 Outa Kondo Anne-Marie Tumba Mwabi député
provincial Elia Komini Anjili atika mokili Nzambe tata pona yango ba mama veuve ya paroisse ya Saint-Martin ba pesi message na ko témoigner bolamu nyoso oyo honorable moi Bitumba Marie a salela bango na bomoi na ye sima ya messe d'action de grâce oyo bazalaki na yango na tina ko kanisa ye bazalaki na micro ya Mifikana na bilili ya Jidex Makengo bolana biso ba veuve ya Saint-Martin toko bosa mama moi bimukolo moko te azaya biso atikela nga testament mama yengene nga zo kufa kotika ba veuve te sunga ba veuve te ya bango zana bango tokobosa mama bitengeli azana motema na biso yango totaile yo le 4 akufaki pe le 4 tosengi mesi apema na bongo bato bazolandanga bayeba te mwa bazalaki ya biso azaki mama asungaki biso azaki mama azozana biso mikolo nyonso azaki kotika biso te yango wana sengi na bato nyonso bayebi oyo abosanaki bayeba te lelo nde mokolo mama mwabi atikaka biso lelo ezalaki mokolo na ye akufaka ezalaka mardi le 4 ezalaka lokola kake ndenge ebetaka nzete pasuki tokomaki kokweya tobandi kolenga mais sikoyo tokomi na courage tokobosana ye te famille aye babosana biso baveuve ya Saint-Martin bayeba biso toza ya bango moko mosusu bayaka mpe kovisite biso te mama base ne ya makasi ezalaki Saint-Martin epa mama yengeni ti mama akufa babenga nango biso te tofanda tosolaka na bana bakosoutenir biso bafamille balendisa biso bandeko mama moi balendisa biso baveuve te mama atiki bino me biso tozali bango bazali moi bakeye me bango bandeko na ye bazali kaka bana te bato bazosunga biso kosona biso bana tobosani te tokanisi yango tosaleli ms na novembre mpe biso kaka baveuve totelemi tokokende kokombola cimetière na ye tokokende na mai na biso tokende kosukola cimetière na ye tokoki kobosana mama mokolo moko te novembre ezaka sanza bawe tokokende kotalama mama babebi finale yo mama tokomi na ngonga ya page promotionnelle soko lingi biloko na yo eyebana tupe mosala oyo osalaka eyebana benga nimero ya ngonga ebeti bolana Guinée le bourgeois pouvoir à l'opposition. Sima na ye kouta mikili ya poto pe ya Afrika, réparateur ya loposo, docteur esthéticien Guinée le bourgeois Nzambe ya loposo, azongi na mboka ya bakoko na ye République démocratique du Congo, pona kopesa solution na ba problème ya bapo ya bakongolais. Pambate ba Congolais ba nyokwami na batu ya lokuta oyo bazali kosalela image ya docteur Guinée le bourgeois pona kolia bango mbongo. Bino baye bozali na problème ya loposo ndakisa cancer, nduta, makwanza, ba bouton, teinture evandaka te, olingi okoma na taille oyo esengeli. Adresse ezali se moko chez docteur Guinée le bourgeois, réparateur ya loposo. Boyoka ye moko ndenge abetisi ngonga. Na Brazzaville, naza na adresse ezali reconnue. Ribateke numéro 43 na Poto avenue de la Paix arrêt Bateke. Naza na Kinshasa na pont ya Mayanjili en face à Régie des Eaux. Nazalaki na Betani bana Congo na longwe na Betani na komisiko na pont ya Mayanjili en face à Régie des Eaux. Oleki église à Shekina likolo ya pont ya Mayanjili lokomi wana on s'est renseigné tuni na lupango na kabanzete belé ba biso que non cabinet docteur Guinée le bourgeois yango. Et suki wana te naza na Matadi arrêt chic côté en Voadou. Bana Matadi bana kino mokena Matadi mi bomona cabinet docteur Guinée le bourgeois tina Matadi tina boma tina mwanda. Et suki wana te nazali na Luandaville na Angola na mboka na Angola na nganda mama Monique na Marthe na ville oyo Angola on retrouve docteur Guinée le bourgeois na cabinet na ye
bana ngola mobimba bayebi yango esuki wana te naza na kabinda adi naza international na Lubumbashi mpe naza na Kamalondo Dr Guilele Bourgeois na partout Bokokuta cabinet ya Dr Guilele Bourgeois sur boulevard Lumumba na po ya rivière Njili en face ya régie des eaux na commune ya Matete. Na Brazzaville, rue Bateke numéro 43, commune Potopoto, arrêt Bateke. Topé Bobenga na ba numéro Oyo, Gonga Ebeti. Guilele Bourgeois, pouvoir à l'opposition. Formation ya bana na bino ezali ko dépendre na école nini bozali kotangisa ye. Papa, mama, oyo vandi na chango pe zinga yo moto zali na souci ya venir ya mwana na yo. École moderne yango oyo. Complexe scolaire Gauger esika wapi ITP Gauger pe ezwami. Na quartier 12 avenue Laïque, référence Soficom na boulevard Lumumba na Njili. Bâtiment ya kitoko oyo ezali ko remplir ba condition nyonso pona bana na bino batanga malamu. La cour topé espace ya monene pona récréation. Ba professeur qualifié pe programme ya solo reconnu na état congolais. Nyonso oyo ko banda maternelle pe primaire 7e 8e na humanité wapi ba option organisée ezali ebele. Choix na yo kaka papa okoki kokuta commercial pe gestion, biologie chimie, latin philo, électricité industrielle, mécanique générale, électronique industrielle, construction, coupe et couture, hôtellerie, nutrition. Yo kaka nde okoponela mwana na yo eloko oyo ye alingi kosala boyo kango. Nous avons adresse Laïc 64, commune Anji, dans le quartier 12, juste sur la boulevard, deuxième parcelle dans le boulevard, donc référence service à arrêt tribunal. Pour l'année scolaire 2023-2024, complexe scolaire Gauger et Fongole Libino, extension Mosusu, Naba option Nyonso, loko la kaka na quartier 12, na quartier 6, na Balabala l'info numéro 1 bis, référence école Daniel. Kuna, Bokonjwa Nyonso, Oyo, Ezali, na quartier 12. Awa ninga na jiningisa ya kusukisa basonga na bino soki bosepela kibozong sa matonde bele na Patrick Lusala oyo azalaki na sima ya kamera montage ya Tedi Angwa na regie esimama kina maboko ya Samson Ilunga tika kimia nkolo nzambe eumela na mabota na bino pe bokobaka na kolandaka manaka ya Canal King Télévision Télé Vérité. Famille Kalombo bazani na mawaya koyebisa na baninga pe bayebani ete programme ya matanga ya Koko pe mama na bango mama Mau Christine Ntumba oyo akufaka mokolo ya mardi 26 septembre 2023 ezali boye. Mokolo ya mercredi 4 octobre 2023 veille mortuaire ekosala mabongo na salle funéraire ya quartier 1 référence immeuble Selim Voma na ngambo ya quartier 7. Bongo mokolo ya jeudi 5 octobre 2023 nde bokundami ekosalema na cimetière ya Kinkole Nouvelle Cité. En attendant programme oyo matanga ezali bongo kosalema na balabala wei na quartier 13 référence avenue Croquet topé balabala monene. Tika ete sango oyo ekomela moto nyonso ayebi famille pe ayebaka mowe.